nous sommes avec toi, Foura. Tu n'es pas seul, Foura. Nous sommes avec toi, Jésus. Et t'es mal aimé parce qu'il disait que la vérité, nous les enfants de Dieu, nous sommes mal aimés par les gens de ce monde. Pour la vérité, Jésus avait dit, on sera mal aimé, maltraité, même tué, pour la vérité. Bah ouais, Foura, tu n'es pas seul, Foura. Nous sommes avec toi, Foura. Tu n'es pas seul, Foura. Nous sommes avec toi, Jésus. Et t'es mal aimé parce qu'il disait que la vérité, nous les enfants de Dieu, nous sommes mal aimés par les gens de ce monde. Pour la vérité, Jésus avait dit, on sera mal aimé, maltraité, même tué. Pour la vérité, Foura, tu as fait ta mission, essuie tes larmes, Foura. Tu n'es pas n'importe qui, ceux qui t'insultent, c'est les enfants du diable. Tu as dévoilé leurs secrets. Ceux qui t'insultent, c'est les enfants du diable. Tu as dévoilé leurs secrets. Nous les enfants de Dieu, on t'aime beaucoup. Un jour on sera auprès du Père. Essuie tes larmes, Foura. Tu as fait ta mission. Essuie tes larmes, Foura. Tu as délivré beaucoup de gens. Essuie tes larmes, Foura. Tu n'es pas n'importe qui. Ceux qui t'insultent, c'est les enfants du diable. Tu as dévoilé leurs secrets. Ceux qui t'insultent, c'est les enfants du diable. Tu as dévoilé leurs secrets. Foura, ne pleure pas. Foura, je t'aime beaucoup. Foura, ne pleure pas. Foura, tu n'es pas n'importe qui. Foura, ne pleure pas. Foura, tu n'es pas n'importe qui. Foura, tu as délivré beaucoup de gens. Foura, un jour tu seras près du Père. Ceux qui t'insultent, c'est les enfants du diable. Tu as dévoilé leurs secrets. Nous les enfants de Dieu, on t'aime beaucoup. Un jour on sera auprès du Père. Foura, beaucoup souffert. Foura, beaucoup souffert. Foura, on t'aime beaucoup. Foura, on t'aime beaucoup. Un jour, on sera auprès du Père. Bien-aimé l'année, monsieur, au côté Yama, au nom de Jésus-Christ. Ciao. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés.
biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Amen. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir à coup de la bino les sous comme Amen. Mbote Sika Bozali avec mon frère Jean-François Ifungue. Que Dieu te bénisse, frangin. Voilà, donc mon frère dans le Seigneur. Amen. Voilà, mon ami, quand tu écoutes la bino, tout sur la bino, je crois que mon des Nzembo, comme l'émission n'est pas émission Nzembo là. Je crois que Nzembo il y a Mawa, Nzembo très mélancolique. Je crois que tant que dit Nzembo, comprendre de quoi il s'agit. N'est tout le bien la carte émission Nabisolo, frère, Foura, Aza Solté, tous en a frère. Aza la famille naïe, Nzamba Lobaki, frère. C'est ça un serviteur de Dieu, c'est ça une servante de Dieu. Et ça bateau bakina ba théologie té. Nza ba telimsaka mwana na yena message na ye. Omoni tinga na yana message na nga. Moni Foura telimina message na ye. Moni Moïse batinda akene kokola et pas ya pharaon. Ezalaki exprès. Frère ko ya ayena message na ye. Pona ko bimisa bana nza bakangami na maboko ya pharaon. C'est ça. De sa mission à Nzambe. Exactement qui ou qui a école théologie, font l'église bâtiment, comme on bâti bambon. Mission Nzambe en tes frères. Il y a un moment que tu es koyebi ça. Sœur Nabiso, moi Nabiso, Foura, elle n'est pas seule. Voilà. Effectivement, donc, comme d'autres le but déjà l'introduction, awa thème émission Nabiso nous allons affaire Foura. Amen. Affaire Foura, oyo Sœur Nabiso, moi Nabiso. À sali témoignage mourir Somo, je crois que Sali Banzoto Malili et Ningisi communauté et Ningisi Belgique et Ningisi Mokili la communauté congolaise. Oyo qui m'a remboursé Somo, parce que peut-être la première fois bayo comme chose parce que je crois que l'émission de Salaka. Tolobaka yango. To aika ko confirmer makambo o Tolobaka. Molanika Binomoko, elle a été violée à l'âge de 13 ans, elle a été initiée dans procession d'abord, à contacter na katia partout, à contacter na katia ya misala ya mabeba initié qui est na science occulte, initié qui est na sorcellerie, alia misunya bato, mela makila, asala partout na maman na ye, asala partout na frère na ye, asala partout dans batebele ba kombo etanga na ba famille. Bokanti akepena akisangana nzoto na famille mama na bana na ba po bomona ke ndene bisaka bino ke na mokili toza mélanger bana nzambe baza bana satana baza yango na tuna ka batu tongo midi po ka pe butu frère obala nani oliaka na nani omelaka na nani obota nani babota pe na nani yango frère sans Yesu mamingi. Voilà, sans Yesuma Mingi, Bomoni Foura, Azalaki Aloba, utilisé pour récupérer la sémence, Pami Bali, Payabasi, pour bloquer Bango, Boyebi dans le monde des ténèbres. Comme ça fonctionne, frère, tout le monde déjà en gros, tout le monde entourage des musiciens, et là, Basser, Moussou, Bazalagawana, Bayem, Barabaré, pas musicien, Basala, Moussalawala. Voilà. Tilelo Basala, dans le monde politique, ils avaient peut-être dans moi, si moi, il y a politicien, oh, moi, si moi, il y a homme d'affaires, moko diamantaire, moko boye, ou coopérative, pour ça, la bingala mibali. Voilà. Attends, la mbongo, makamutu, mais abimala mibali. Trop par mobile, mais mobile, là, yebaka. Basala, la mission, ils allaient mission, quand il y a parce qu'ils allaient pouvoir toujours quand la sémence à bateau et pas avec toi la bateau. Je crois qu'il me le ça sali. On a bateau belé bazo kufa, bateau belé ozaki na mbongo bambana, bateau belé comme donc ça veut dire que les cas qui nzela moko boye ba bendio sémence ba bisi vino. Ya on a kamo ka frère bateau balwaka. Ngala lela ba momi mais osa utilisé. Voilà. Osa déjà utilisé et c'est déjà au sémence. Frère pose mon so bateau sémence. Yo pe mutu so bima no zo tikele sémence. Donc comment on a ba via bateau za ko beba. Frère malobombo ko na to ba. Comme là il y a nos alliés sujet de le quartier. Affaire Foura témoignage naïe. Foura, tu n'es pas seul, Foura. Nous sommes avec toi, Foura. Tu n'es pas seul, Foura. Nous sommes avec toi. Ah, pour ça qu'on l'est là, frère. Vraiment. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert.
Et voilà donc sujet liboso à faire fora et puis deuxième sujet les décès donc il y a Passekos. Passekos oyo azala ki mutu na mbonda na quartier latin. Bibi Passekos akufi na Paris azala ki malade à partir de Kinshasa selon bâtiment to yogaki il fallait mutu amemakié donc ya suka oyo amemaki ba Michel Beleye pe yaki mais finalement yaki malade depuis à côté na coma akufi tout le monde qui lui wana yé je te dis quand même aussi moi témoignage moi si na yé tout le monde ba lobby moi lui wana yé yo pose la qui na kati quartier la terre moi témoignage moi muké ya Passekos ça qui d'abord nani parce que mutombunda ça qui nani na kati mouvement quartier la terre to bikape ko lobele moi muké kati émission na biso le même donc tout côté kati émission na biso il y a lo tout ça dans hommage moi dans ça il y a confrère na biso totika biso Francis Kakonde sur la carte Belgique Awa quand la Louvière vraiment un confrère de la Kinaye moi j'allais ma génération Oyo to bandaka pendant ma mission intellectuel voilà donc c'était un petit frère à moi avec un ravier mais ils allaient qui battre autre to collaborer na bango to donc tout le monde moi muké na katia émission moi au moins j'allais qui na élocution donc pas parler canetio voilà tout le monde qui va faire mais après peut-être tout toute une émission tu quand même ça c'est le truc normal ça était frère tu manzi ba fura o ningi ba nyoko le so fura et puis ba nyoko le fait o bi ke batuna ngai batu liaka na bango to melaka na bango so to yeba kite bazaki na misala ya mabe wana to yebani bilongi kasi mite mate yango frère to sambela to buka ba micro frère to panza na pamba makama mabezo le kana mukilo bien mais na muto so titi da prière bien aimé to benga mukolo mission aya osala mission na ye pamba te ba kadi am pemba ti ba otala biso bazo beta ba flèche mais so zongela bango moko na kombo na Jésus Christ to so titi da prière éternel Dieu des armées. Papa, sans toi, nous sommes perdus. Tala makambozo le kana mokilo nzam. Papa, telemisi biso papa na but moko kaka ba no bazala sauver. O bakangami papa na maboka ba faux serviteur de Dieu. O bakangami na maboka ba sorcier papa na kati ba famille te bani biloka simité maté. Bandoki ya famille bazali, bandoki ya ba camarade bazali, bandoki ya ba collègue bazali, bandoki ya quartier papa bazali, bandoki papa ya monde physique bazali. Baza partout mission na papa va détruire bano ya yo papa nangai ya on te tiki mission na maboko na onza papa pambola frère nanga limia bitumbo papa soki yote papa to kokokate nzam batela ye batela libota na ye batela penga muumbu na yo batela batos bazotala biso nzam batela mabala na bango batela ba santé na bango esika maladie ezali papa ekima na kombo na Jésus Christ esika ba souci ezali papa elongwa na kombo na Jésus Christ esika ba problème ezali papa elongwa na kombo na Jésus Christ kota makambo bana na papa soko te batala biso papoza na posa ba bikisama bikisama na moko na kombo na Jésus Christ bato misala mabe bazolanda biso papa confondre bango confondre ba flèche na bango confondre ba incantation na bango confondre bango na kombo na Jésus Christ tutiki misala maboko nzam yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Alléluia. Oh bien aimé ningana soyez dans la joie bande kuna bino on est là to lobaki na bino nyoso to komona nyoso to koyoka to kobimisa na poisa makofi bien aimé to kobangati po ba yebi pe ko beta ngote donc batambola na ba maître ba yebi ko beta ngote bien aimé le Seigneur minduki bambeli to kobangate fura ko bangelo côté ene na biso na foi ba boma bango frère pour na vérité yemoko Jésus Christ ba boma kaka pour na vérité yango biso to kobangate bien aimé ba ko boma nzoto kasi molimo te biso to côté n'est pas ya papa mais bango ba ko zika na moto pour baza bana na satana bien aimé soyez bénis au nom de Jésus Christ. Amen, amen, amen. Merci mon frère. Amen, 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 amen. Makofi frère. Alléluia. Beta makofi wala bila frère beta kama makofi. Amen, amen. Frère beta kama makofi. Makofi na biso yango. C'est la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Confusé à la tête. Amen. Voilà, donc toujours qu'on a quatre émissions la biso, mes frères, avant de développer le sujet de la biso, je crois que tu n'as pas mis tout belé, voilà, question boy. Donc la question oyo, na remera autour na yo, avant de développer le sujet de la biso,
Mutu oyo avec un tatouage parce que depuis que tatouage comme peu la mode aussi ba te béni ba na tatouage est-ce que mutu a un tatouage azali agréable na monsieur Nzambe est-ce que avec cause la peu mon Nzambe tatouage on va d'abord expliquer d'abord ce que faire tatouage parce que je pense que vous bazana na Congo libumu ma partie intime partout tatouage est-ce que tatouage il cause la freinage pour la moi mutu akoma mon Nzambe na kotanga verset moi avant de répondre. Bien aimé, Seigneur, Nazana acte chapitre 17, bien aimé, c'est là. Acte chapitre 17, on a verset 30. Bien aimé, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il fallait que l'on entende. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Bon, ça veut dire que frère Nangai, question tuningai, mutuaza nan na mokili. Ndenge biso tozaki na mokili. Nzambe azokipe ete. Atozo buma bato, atozo sala nzambe azokipe no yote. Okipe te globali. Donc oza na kati ya bergerité. Ya ba le bien Dieu s'entend. Atozo buma mutu ba okipe yote. Azokipe yote. Mais au refutera oyo sala. Donc ça veut dire Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc tant oza na kati ya ignorance, nzambe bi koza na ignorance donc azokipe yote. Mais ma belle n'a soko kufi bon kende le fil. Il y a le binini annonce maintenant à tous les hommes en tous les qu'ils ont à se repentir. Ça veut dire que frère, tant on a mokili, nous ozo sala, ils ont na kata ignorance. Nzamba zo kipete. Tant que comme asiko na bonzambe, et on va dire que non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire en étant moi dans nzambe siko frère, au coquille du sou ko sala ba tatouage te ba piercing te. Mais ce ko sala kango ya vent netinga na lobakango. Oui, binga na za tatouage, ah voilà, ah. Nga na tatouage. Voilà, mais ça veut dire que tant on n'aille pas ya nzambe, na tsakango tant on azaki libanda na mokili. Au moins frère, tant on comme pas nzambe asunga na makila ma Jésus Christ, donc et ça son impact mon côté. Aux hommes, à la tatouage oyo, ils allaient satanique. Oui, le tatouage nous la rituel. Oui. Oui, mais vous savez quand on libane, tant qu'on y pas nzambe, frère, nous sommes lavés par le sang. C'est au catalogue. Voilà, ça veut dire que dans on a kenagana qui nous longola. Nzambe bena yibisanga bena le monde a révélation que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Au moins ce que kufi frère, moni oyo nzoto ekotika na mokilo. Voilà, et comme nango immeuble bankosu, fait ya banzinzi. Moli monde kende na lo la sorte na lifelo. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'il y a besoin de pas soin de la chair. Parce que ça n'a pas enveloppe pour biso to lati. Ce qui me en étant moi na nzambe, OK côté tatouage, c'est un péché. OK côté piercing, c'est un péché. Mais ce que ça la kango avant, neti ba biso, tango pas nzambe, o tiki yango. To ba nouvelle créature. Tatouage na combat Jésus. Ba so ba taper Jésus hein. Mais c'est ça. Mais nzambe pe aboui mambo kuma na banzoto frère. C'est ça. Ozomona. Mais ça veut dire que ce qu'on sait avant, c'est ça, ce qu'on sait avant, ce n'est pas après, pardonnaka. Dieu va te pardonner. La nouveauté de vie. En étant un enfant de Dieu, même jamais au monde dans la tête, bras cassé dans sa tatouage, dans un païen kala. Il faut qu'il y ait bras cassé, ma boucle, fibi, je vais tout ça. C'est quoi, tout ça, la moussouté, tout comme brisé. Voilà, c'est ça en fait. Donc, en étant un enfant de Dieu, au côté de tatouage, normalement, au côté de côté, voilà. Vous avez le toit là-bas dans Nzambe, sur l'église bâtiment, tchoko na tchoko, mèche ti dans le genou. Donc, c'est un péché. Parce que n'ayez pas soin de la chair, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Voilà, ça c'est bien par rapport à la question voilà, sur les tatouages, parce qu'ils ont un mois mingi. Alors, rapidement, tout au cours de la sujet, on a quand même hommage, comme hommage à confrère Francis Kakonde. Francis Kakonde, c'est un confrère, un frère aussi, tout ça qui est à Bruxelles, à Tikibiso Awa en Belgique, voilà, la Louvière. Voilà, donc vraiment, et ça la passe parce que c'est un frère, Oyo, Azala qui d'abord a respect, il y a battu.
Là qui la simplicité, c'est quelqu'un qui évitait des polémiques. Surtout même là-bas, journaliste à l'époque, il y a Linga. Et vous avez un franc-parler. Voilà, franc-parler. Et voilà donc à Tiki Bichot, parce que bon, c'est vrai que bon, Abela qui a un certain temps, Abela qui rétablit, et puis bon, voilà, Makamanza bien aussi la rechute. Mais jusque là, le programme nous allons tracer, c'était plus un peu lobby le 8 janvier 2025. Voilà, c'est le programme. Lobby. Ouais, lobby, pas de tous allés le 9, donc le 9 janvier. Donc à Tika Kibiso Awa. Donc vraiment, Zambe Azamoli Monae, c'est quelqu'un qui a vraiment fait son travail. À Maka qui époque naïe, je crois que c'était un moment où il était vraiment au top. La Kinshasa à l'époque, on s'en a atteint. So ba fraîche et fongé, on était ba musicien ça bango. Représenter ba condoléances na famille Mobimba, puis na batu ba lingaka. Mais non quoi Abelaki. Oui, Abelaki, mais bon, on peut vraiment pas dire bon Ado Belanini. Voilà. Il est même poison. Non, en fait, il est temps qui poteau de la empoisonné à Kinshasa à l'époque. À l'époque, mais bon, à Zouara Souen a approprié la carte en Belgique. Et puis et puis voilà, c'est rétabli ça qui n'a voilà, donc bouquet dérangé. Donc tiens au Tikabiso. C'est vrai que ça n'est quand même pas si. Donc, c'est lui qui a dû à poison. Ça, on ne peut pas dire ça ici, de toute façon. Ils ont aussi un secret médical, on peut quand même dire des choses. On ne peut pas dire aussi. Amen. Vous allez un secret également, au niveau de l'animé, de éviter ceux qui sont là qui. Pour la poison de ça, mais bon, même la vérité, sur les gens, on peut avoir exaté. Mais il y a quand même que à Tigibiso. À ce moment, il y a fourra. Donc, ça dit ceux qui poison, ils ont un milieu à Moussala. Pour la jalousie, il y a un tozo le bao. Mon frère, ça fait mal. Donc, on lit à Kanana, on met la Kanana. Zomona, à quoi on a français, des Koluba français, il y a bien, il y a famille, il y a bien, il y a bien chocoté, il y a bien le yengete. Zomona, c'est que Batubaroyo, les jaloux, pour la poste. Elle a fait une sœur, non? Oui, Marlene. Elle m'a payé à comment il paye journal. Voilà, c'est ça. Il a mon équipe sauté. Bon, pour payer beauté. Les alliés époque aussi, les générations sous Babimi, mais quand même, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué dans l'AIE, qui a fait son travail comme il se devait. Voilà, quelqu'un d'honnête. Ta génération est Bimi, frère. Donc, les générations, ils ont binoté. Malheureusement. Ils ont binoté. Voilà, donc, toujours, c'est la programme. Les gars, n'a pas bino, Popol Mukelenge. Voilà, c'est ça, donc. Adi Londolé. Voilà. Marc Tabou. Voilà, donc Moli Monae pe Kimia. Marius Mounga. Marius, voilà. Marius, ouais, ça chaîne également la Kinshasa. Na moko to gani nzela poto nzela yeto yakini avion moko. Azaki lungu moko na wera. Yves Kambala. Mon frère Yves. Yves Kambala. Yves Kambala, mon frère Yves Kambala. C'est ce qu'il y a comme les politiciens. C'est ce qu'il y a. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Thierry Pinzi, mon ami. Voilà, donc c'était la belle époque. Mais c'est quoi les communes, mais voilà, donc ils ont époque, il y a les lots. Affaire Foura, Oyo, Sali, Tolé. Pelissimoto. Je crois que Lingisi Mokili, Lingisi Communauté. C'est bon, la langage, c'est mon Bruxelles en feu. Voilà, donc ils ont affaire toujours le ballon très sensible aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des noms qui ont été cités. Comme le bateau, c'est pas facile. Il y a un bétello, il y a un bateau, tout ça là, tu y es banni bilongi. Tout ça là, c'est vrai que ça n'est pas si, ça n'est pas mawa. Mais je crois que ça n'a pas de tolobi, qui m'a voilà, frère, Yolandi a fait Oyafura, témoignage naïe, violé, initié dans ce kindoki, initié dans l'occultisme, et plus grave encore, complicité à maman naïe, c'est le témoignage témoignage, complicité à maman naïe, participation à frère naïe, à Saliba partout, à Saliba belé, à Mine, comme il m'a dit, à Saliba Mabimiki. La news yo qui frère, yo analyse mes allées. Question d'abord à l'ebosso, na makam oyo, c'est la biso à Bimisi, yo analyse dans le temps versé mon frère. Na ponctionner l'inet pour n'attendre madame. Frère, pardon. Faut na ponctionner l'inet. Faut n'attendre madame. Pour ce n'attendre ma frère, ça va te belé. Parce que va comprendre message au thé. Tombe au coup fa papa retourne na bas. Oh pour frère, na télé kana mama mukili, mama miziki, mama basi, mama kindumba. Il y a une homosexualité pour faire attangaka mabé. Donc j'aime mes lunettes. J'aime pas mes lunettes. Qui est le cas? Faut que le nom tanga.
C'est pourquoi, dans un Apocalypse chapitre 12, dans on a verset 13, et je lis au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Yoka, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frère, biso tozana mokiliawa. Frère, tout ça la keba. Beaucoup nzambe lobby. Satan a dit a boakai awa. Frère akoya na ba ange belé, ba o benga ba ange déchu, ba ange adorable parce que c'est Dieu qui est adorable. Ba ange déchu. Yango bango bazana mokili frère, tozala na bango, to tangaka na bango, to lia na bango, to misusu bobala bango, to bala bango, to vandaka na bango frère. Yango fo keba. Omoni likambo tuninga wana. Et puis si passe et puis si mawa. Histoire on a eningisi Belgique, nde bato balbaka Belgique en feu, monde entier eningani frère. Yango to te rabatu. Et ça na sœur nanga moko na robomba kombo na ye, a benganga à l'époque, frère, il y a au moins 3-4 ans passés. A betelanga bi papa na na copain nanga moko, so copain nanga ngo na maman na ye, na ndeko na ye, on dit basela nga zwa. Et puis ceux qui copain a payé cadeau, ndeko na moi c'est lui qui a copain voilà. On ça la zwa, il peut faire sombeleka même cadeau. Oh, on doit comprendre été. Ngana seka na bita la maman. Omoni moi c'est wana abimaka na ndeko na mobali. OK ba te pena maman na bango ba bimaka ça. Yo comme ah frère Jeff nabi abi nabi abi kabona na garçon wana. Na lubika ndeko fait akabona na garçon wana pe. Siko tango sœur na biso mona na biso fura bimi. Frère ayo ko tala siko vidéo ya fura a reconnaître que fura te paraît fura za la ntoto mike. OK. Ba to ba ibi baby kaza na ntoto mike. To matali oh a reconnaître siko fura. Abeninga mbala moko. Abi frère JF. Tala makambo bisenga na kota ko tout doute. Pour fura azala ki pire famille wana. Soka ya zo kuta fura kuna. Ah la famille. D'ailleurs comprendre do fura bandeko ya ko bimana bango. Omoni ozomona ayo comprendre na bango fura lobi azo ke no sala ba partout na ba famille. Ozomona ndeke se wana ando karmana frère osubele cadeau yepe cadeau. Maman ne azo kota makambo. Ah, ngabsika bima kuna batona tamso baba za misala mabe, amoni ke baba za misala mabe. Omoni frère, eza makambo eza ebelé na ba famille. Vous omona. Donc anesi na ko sala frère yango wana, do batu bakeba mukili tondi na bato mabe ebelé. Voilà. Effectivement mukili etondi na makambo ya babe to koto décortiquer la makambo fura lobby. Comme na lobby awa ezali makambo to lobara déjà depuis des années. Je crois que même maman grâce qu'à la sala témoin tout ça les pays mission à loba bilo ya ça bilo ko ya sala yango wana. Né nous ba étoile les pas jeune garçon tout ça c'est la même chose ça dit que ezali bilo oyo eloba maka sala maka parfois batou bah molanga ningwana mais on est peut-être na habité forme peut-être parce que exactement mot cru c'est Nzambe c'est Dieu c'est Dieu sans préparer donc Nzambe voilà frère ngang tout qui ne peut tout analyser bloc ya lobby moi la peut-être nous sauter amen voilà donc c'est vrai que viol à 13 ans bon façon par le bel qui m'a viol te ba dosso ba on est bon ils a grand ningwana mais nga eloko nanga et surtout que c'est nga lobby qui baba comment il kolia misumi ya batu te même viol wana tango le biwana ngala landi yango ça veut dire que muto zo sanga na nzoto na mama après bimeli mona na chambre ozomona oui frère déjà moi na 13 ans ça na makasité tant yo tie drogue avant non abima na tchaki no drogue maman na ya maman il fallait le courant mais maman na fait maman ni au moment où le ba ce que maman dit que maman za na place à batomité apparemment voilà donc maman déjà ngapa na mona ba vidéo nous ça qui mutu Alex bien té ozomona déjà pour mutu wana aya déjà alongwa na maman ya na mwana ça baby maman tant que maman passe à tchaki to pour maman ndo mais la pe drogue voilà na landi maman na doka zolo ba makambe belé donc ba famille mususu babana mubali musozui donc azaki déjà sous des effets ya kindoki ya famille et puis ya makambo mubali wana ozomona frère donc ça veut dire que tant à BBC déjà moi na tant za ya pa ya BBC déjà maman tant à ça endormir maman tant za pas moi et puis à tirer drogue moi naza mon muka yebiloko mon côté azo ba mais qu'est-ce qui se passe il y a un peu l'hôpital de Mango à 13 ans comment est-ce que moi n'a pas réagi après parce que je peux se poser aussi la question c'est ça moi naza naïf frère et après du coup lango voilà comment ça les naturellement mais bazo tirer drogue
bazo te drogue toi qui peut biso tout toi qui va païen tu m'as moningi zalaka attends moi ça mukolo ko sepelo mukolo bata ko ba nepete voilà moni so ko lobi na ko combien de bato balobaka so obi na ko albaki nanga ko boma ngai albaki ko boma mama mutu bakangi monoko et puis et l'autre zobo c'est la sorcellerie il y a des esprits il y a un foutement également quelque part na pesa témoignage moko ils ont un musicien moko na Congo frère musicien moko renommé frère au ka bonu boye bibino nyoso mais na kotanga kombo na été frère à beta concert moko na France à l'époque frère parmi ka ba musicien wana musicien moko beta concert moko na France frère après concert azwa ki ser moko boye quand des arabes azala batunaye di bozo na ser wana akena ser wana hôtel frère et ça histoire vraie pour le moment toujours babo ser wana azobela basela nzambe pe balandela kaye pourquoi pamba tebe ne bolanda message mission na meme na chambre hôtel faut ba comme na kata hôtel boye et puis ka bokoti na chambre après misabi zelanga nanu zelanga nanu na se débarbouiller moki pour to beta concert tant à côté boye frère même pas 2 minutes batumba bibeli serwana misatu 3 personnes tala bambinga si on a compris azotala pe bilonga zo muna neti mo flou batona ba abuser na serwana pendant ba heures rebelle après bakei serwana à l'agonie à lalaki ayeko sutuka boye nzoto nyoso pasi aza bolumbu bato na pe baza susute et là on se baka amoneki batu misatu et puis azomona ka mataki na musicien sera ça l'effort à sukoli alati bilamba akiti na akiti akena na se atuni sikoyo atuni bon mission babi asa kendaki kala atuni bon batu misatu bamoni batu misatu wana te ozomona chambre pas fouteki ni chambre y a pas de problème frère sœur wana ti lelo bande kunanga akuma kubela ba comprendre que abimine na mission na te ba esprit de ebiminaye donc misa yaki na ye pour ba esprit de ba bimanaye nde boki di solo ya mwana biso fura tango abimaka na batu frère donc tango yaka bango bayaka kozwa ba semence ozomona loko mo ekota na nzoto loko mo ekota ke na nzoto esprit voilà ba sala na nzoto esprit na esprit et puis moi quand le bien que ba kotisa e cobra nyoka pena kota na nzoto donc nyoka la mutu azwa ba semence ya batu et puis le bien loko moko jour moko pe ba kendaki ba sala incantation na bango après comprendre te amoni batu baza ko mata ko kita na bazo comprendre bazo wuta wapi bazo kende wapi c'est des esprits ozomona yango frère na ngai sans yesu na mokili oyo mobuli mon on pas perdu et pas attanga papa qui mbangu yazali akimbangisa papa yango asa perdu et pas attanga pe basala nzambe mabe et pas attanga pe ba imam mabe ozomona asa perdu ozomona pambate asa azoluka lobiko mais ngana zobisa ye asa ne perdu te asa na mission ya nzambe ayebi ozomona nzambe ayebi bazotanga bakoma zotanga eza bakombo bazo yebisa ye mais nzambe frère oya tindie na mission asa na ye le seul, l'unique, le vrai Dieu, l'éternel Dieu des armées, le Dieu fait un homme à l'attaque Nzoto, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est pourquoi on est surtout les jeunes garçons, il faut qu'on se méfie. Moi, si mon azaki toko mala facile. Pour azaki facile. So là on soit comme là so PCK au whisky, aux yeux que na azaki bato ba la community gender azaki facile. Azaki en voûte. Azaki na mission. Oyo abale ko sala, donc nous sommes tout monde facile. Voilà donc c'est ce que peut-être les so au ba so ba ko ba retenir. Mais là le maka ba au lia frère. Ba au lia misuni. Na ko la makila bonga la moni mwanja frère. Est-ce que ils allaient ba voyage astralité, est-ce qu'ils allaient la carte esprit parce que déjà tout ba côté la place moi ils allaient moi temple sur une et puis mon toit libre tout ça. C'est vrai. Est-ce que na normal boy côté place moko mutu babomi pe bomo lia pe musuni na mukilo alelo plein de roses à la terre mutu abungi te krandenga c'est un esprit te comment expliquer voilà au lia batwana est-ce qu'il voyage te ça non ba voyage pe zali mais comme ça pe physique ezali ngala za na témoignage moko pe to ngala ba témoignage ezaka na YouTube une jeune fille blanche ya mundele a betali solo a mema ba journaliste wala ti place adresse wana mais baboma ki bilongi na bango alakisi batuming botala yango alakisi immeuble abi moni immeuble oyo na deuxième étage abi tant nazaka mwana muke nazo na ba parents nanga awa un jour na mona pena balalisa mwana mwasi baboma ye na muscle zo mona ba egorja ki mwana mwasi ba kataki bato balaki miso bamelaki makila mwana mundele mtazolo bango
Et ça peut na YouTube wana mais ba bomba ki elongi na ye botala pour na kata François maman le be ozala souté. Et ça biloko ezalaka nga na yebi yo po yebi to yebi be na bato be la beti maboko ba misi mbongo apesi yo. Voilà, ils ont esprit. Voilà, donc on peut faire c'est l'incantation. Quand c'était dans deuxième monde, dans deuxième monde, l'idée de porter la besoin de l'olia. Pas plus de l'olia. Tu as besoin de mettre la massanga. Pas plus de makila. Tu as besoin. Moi, dis moi le bique. Moi, dis bateau na bazara. Frère bateau na bazara mbongo te. Mais ba mission zo mona ba na ba na mbongo te. Pourquoi? Pour ba mbongo bazana ngoza ba mbongo magie. Tout le monde a kam après ça bateau ba 1000 €, ba 300 €, mbongo zo pesa bino za ba mbongo mabe. Yemo akoliango te. Akopesa pe bana na été. Frère, ozo mona yesko mbongo ya kolia. Et ça, c'est comme bon, contrat na ya zui, ou bien moi, si moi pessier, camarade moi pessier, mais tout cas, on vient absolument pas que nous avons bêta producteur en France pour la souki 2000 ou 3000 €. Et comme ça, bisous le cas, on te peut dire, bon, y a un na vanda frère, na mon fléri, na mon avis, na mon pao, azo benga na neveu nae, neveu aye ko zombongo pour la classe. Mais azo benga nae, mais au moins na biso, toujours ba 100, ba 200, ba nini, ozo mona, boye na boye allez, bazo sombe la bino ba voiture, boye. Mais neveu, on a besoin de il y a 10 000 €, il y a 5 000 €, il y a 3 000 €, comme sous 500, comme sous 200, comme sous 100. Et nous, ne vont pas au Landanga, pas l'Andara Bisso. Au moins, Bisso Motam stand au Bimona, moi, na zui aller, na qui pousser le bosso dans la voiture. Pourquoi? Parce que Mbongo, wana frère, à couper sango, na bateau ya lingité. Vous avez peu habité les Mbongo à Mabé. Au sein de mon moteur, on a tant mutum suzu à Koufi, au moins banda kuna épée et Koufi. Pas battre à tout le monde a bambongo wana. Tout le monde a payé mon souffrant lobby. Baroya ko zoba 1000 € na ye. Mais va pèse bambongo wana et toni na sac. A que le bébé sont na babar. Et puis mon tuteur so sumbela masanga wana aso kota bazo somba yo fret. Mais bango batu wana bakosoma bilamba na yangote, bakosoma bandako na yangote. Bango ba 1000 € bazozwa bino wana, yango bako kangisa po basala ba makambo na bango. Et pesi passer pesi mawa frère. Et pesi passi et ici mawa, je crois que témoignage ya somo, la cérémonie au ya vivre, c'est vrai qu'à moi lobby, c'est vrai que pourtant les moi la mouké, voilà qui conscience, mais c'est vraiment à prendre plaisir dans mon frère. Ah oui, comme la même acquis, comme qui jus, la naïe. Donc, à combien de plaisir, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'amener pour Lucas, partout, il y a beaucoup d'amener la balle, il y a petit frère. Comment est-ce que mon tour comme à niveau là, frère? Comment est-ce qu'il peut, c'est-à-dire que quelque part, tu prends plaisir, il y a aussi l'autre c'est un envoûtement, comment est-ce que tu comprends? Oui, c'est un envoûtement, c'est un souillé. N'était sur l'anda qui parti moi le bi avant d'apenza à panza makolo nyoka à moni nyoka ya cobra à côté na kati ntoto na basi. Ça veut dire que au moni azara moko akufanda pe bwa ko kanisa vina voilà ce que yo nyoka ngota msusu abimi esprit mettons esprit à la muki. Au moins maman yemo le bimuna yemo comprendre ta subina ku téléphone akobi yemo na ko benga mibali. Donc ça veut dire ezayete eza esprit na on frère ngene sur lelo ndeko zo landa ngai mutu msoko na nzela aluko bitumba keba ezayete eza esprit na beteli solo moko ami moko frère atia mutu mbeli bato bengi ba beta ami wana moni moto batiaki mbeli akoti koma tanga bimi koma noko na ya benga na mboka abino moni mbeli wana atiaki yo biki ozomona donc moto atiaki mbeli ezalaki yete eza moto donc diable akokota kati no frère limia yango mo frère limia ngazalaka atanga no to swani frère to bongisa kaka parce que nako sipe kokota pe kati na yo osoni singa osele lo mo alors yango faut que na nzambe so za na nzambe te frère au mona okabona na batu nyonso okobunda na batu nyonso ozomona nde beso ngana bunda kate ya un esprit mabe ezo détruire ozomona mutu sa liko bitumba même na ndako so bosambela kate omona papa zo telemela yo omona mama zo telemela yo keba diable lingaka libala te ozomona asana beso bobunda bopanzana moni ya mo discernement nzema zo bafuto za na discernement frère moni nini te moni maîtrise za nango wana voilà. Quel que soit le problème, ça la calme. Et vous les canards. Attends maman tomboki, attends nini, ça la calme. C'est le diable. Frère, Jésus a zolobela, Pierre, Satan te réclame. Vous avez ce que Jésus a zate. Au moins question, vous avez et ça mon boulot. De fou Jésus a zala na banda frère. Vous avez une question papa nanga. Oui, en fait question qui par rapport il y a comportement à moi là. Ça a eu plaisir, ça dit que
qu'on soit plaisir au salamapé. Voilà. Voilà. Yango te on a bado loba. Au moins ton démon na la muki. Eza sou yete. Au moins akumiko yete mtazo benga. Po ye moto ngazongaka. Au moins atana suka tanga lobike amoni bazo détruit banana ye. Il bazo tala amoni que non. Au moins yango place ayeko kotomboka. Dans un c'est ça. OK, tant mando salango atomboka kité. Donc l'esprit était là. Ce temps on nda ko kanisi penza. Ah, c'est ça en fait. Donc, Monique, ils ont envoûtement. Il y a un musicien, il y a un frère, il y a un frère, il a fallu, petit, il a fallu, fait un bandit sika. À ce droit chemin, si c'est fou, frère, à côté de l'homme à Bruxelles, ami na biso mo la zubsanga JF, il fallait azubetanga kara. Oh, obi que t'as la clé à kariango, nazo ngala pesa yenga. Oh, donc envoûtement yandengwana. Ozomona ya caro tel pe muto na nenga lati mais ozuma mais soupi si caro bon otika na nini envoûtement donc car na oka opesa mutu il ambano ka kopesa mutu donc ozomona envoûtement frère donc mon que sœur mon ambition zaki envoûté ozomona yango ton milimi zo telema yango afrata ba concert mais batu ba yebi akala to ba concert zo beta na to ba vivre zo ya wa ba quartier la terre frère ezaki mais la jour concert ya yo mo zo mon ndike il y a un problème na Belgique ozomona ozomona ke mboka pas que côté pas ozomona pile ke encore à l'époque il y a que ne ba matonge wana ozomona ka mo na kata matonge na Bruxelles bien sûr na Excel là ozomona yo mo ke no batu belé batu o babuka magasin babuka magasin o basa bazo sala boy o ba yiba ka bazo yiba papa we mazawa ozomona frère na ngelo mo lobubu aloba liwa ya papa we mba ils allaient libération pour les Congolais. Mingi ba comprendre ngote ba fingai. Ya za pire petit papa wemba. Ta onzo ba bonga zo fungola bino. Po bi makabe bando salema. Ta onzo nyata na mboka mo mubeta. Oza ba sacrifice faut sala pour la musabilima. Bilima c'est que toucher mitema batu. Batu ko mitema duku tuko frère. Na mamba les autres pantana ka jour wana. Ozo mona. Donc ta na bason de coiffure ndenge tondi. C'est des esprits ba koti wala frère. Moni batu baza envoûté. Ndenge mona so koma ki envoûté frère. Mon union soit salaki, frère Zaki banvoutuma na banvoutuma. Vous avez ton conscience est zongi. Allez, yo moni qui yango beleli. Mais frère, tout réfléchit quand même OK? Amen amen amen. Tant zoloba il y a une mission parce qu'il y a aussi une mission. Mission. Pour la récolter, la sémence, et puis ça s'appelle tout la balle bassi aussi. C'était ça la bassi, la balle. C'est ça démo. Mais frère, c'est autant on va sémence les autres kende. Bon ça cérémonie alors bien bon ça la cérémonie na bango ba na bango ba muto bimi na vitre ba secret ba la champagne nini ba zo ki pa bato parce que je vais ba tout ba zo ba nini ba so ba juste ko ça na nini ba zo nini frère tant ba zo ba sema sa mutu ya ubali ba ça na nini pour ba zo nini ah yo va faire na kotanga wa dans 1 Pierre chapitre 5 yo na ki na verset 8 et je lis au nom de Jésus Christ frère tanga wa soyez sobre na tanga ngominge frère veillez à la vigilant frère. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Au bazar na kata monde, au bazar na kata mokili, na kata milangwa, frère, bangonde bazo koya na piège yo frère. Tozomona. Tant sikoyo, bango basali bazui semence et bimi kata ya mwana wana. Frère, tant ba projeter na kata vitre. Tant le monde bimi, frère. Quand moi on va le baki, quand bako bumayo avec alors bako na mbeli batika raboui au kufi. Quand bako bumayo, quand bako peso malade, quand bako zo ba chance na yo, bako zo li po bazui yo frère. Ba bendi yo frère. Ozoma et puis ba musicien, ba sala kango, o mona batinde la kabasi. O mona bazuka, soka bazuka et mené ya bande ko lela, bazo lukandeka semence na ngai. Et mené elle le disait, mais ba tutu bazo comprendre. Ozoma ya on ba et mené za frère na biso. Ils ont pour aller là, l'oba peut ma vérité. L'oba ma vérité. Et puis l'oba peut batuni ne baso boumaye. L'oba yango. Mais batumi ne bafana kutika ba boya kondima. Ils ont mais c'est qui vérité, la preuve. Akufa. Enfin pour baso lukani, baluka semence. Bakozoka, so bazuka semence non frère bazuyo. Allez, bako peso malade ya motema, bako peso malade ya boye, bako salope boye. Voilà, bako bomo pe mbalamoko, donc bako détruire malamoko. Car bazo semence na yo le monde azul bango nazo mande bazo seka bazo donc tu comprends que batu belé ba kufa na ba Belgique wa c'est eux ba ville en pour moi so ba ville en bébé tout ta batu so ngala na batu na nazo le kana voiture au monde amino ya kala frère tali et lobi ah mutu azaka boye
bato belé frère baza ne lokoté bato belé frère ba vie beba bato belé frère ba koma ko bela bato belé frère baza na vie donc il y a misérable mais na katia poto et puis si passe et puis si bawa tala passe bazo semence na yo tozomona bato belé frère baka na vie ya loyenge tilelo baza ba âge na biso mais ba warrior ba warrior ba demandé fois pembe baza ba goule mandé fois pembe baza ba spiritas kutu baza nebite inos biso kinini baza pe donc ce que ça bon de konanga tozo tchola yote ça veut dire que tala place semence no kenda bazwa bongo na yo ozomona frère nga maman nanga talanga bi je retrouver mon fils un homme responsable na kendara musala na zongi ndaku na za na mwasi nanga na ndaku frère na bana nanga na ndaku yo yebi na ba koko na ngai ozomona donc na fana na ba do ba koko bazuya mibala bana nanga ba gendre nanga bazuya to ba bi ke papa alors ba mona na ba suka ko kanga frère ba mona na ba choko frère ba mona ba donc bina frère non ozomona frère donc ba mona na papa puis baza ko se confier na yo ko ba benga ka papa ozomona c'est ça un homme frère omoni oza papa na kati ndako moi ça zomona aza na sécurité bana bazomona baza na sécurité na ba koko frère ba koko na soki ba komika na ndako balingo zonga sute ozomona balingo zonga sute ozomona bazomona ke papi balanda maman française mami donc po bazonga zaka problème soit il faut bakene ko biso to ke ko batama ozomona quelle joie immense, quelle grâce. Vous savez, mais si vous avez un makambo, il y a un basi belé, banano bayoka, papa qui a tesé mikuna, papa qui a qui ça salim, c'est honteux. Nous sommes des frères, toi en vouloir batouanate, baïba bongo, baïba intelligence. Vous savez, moi kola izate. Vous savez, azara na katia ba bêtise et puis si passe et puis si mawa. So bazui semence non à répondre yo et ça bako sano eloko bango balingi. Comme bako frère, nzambe akoki ko buma mu nazo biso veni kanga dato kanga likana zo bano oh frère au moins batuno so bakufaka ndingo wana ekamusaka bato bazo kufa jeune bazo kufa tamso zo atiki bana mikie ezali wa nzambe te nzamba za injuste te nzamba ko sala bongo te frère bato to ka bakufa wana bato baliaka bato au moins bakam frère siko bato wana batia ba semence na combien de femmes pour ba misser tout bango basala ngwana to moleki biso moko video ya JB oyo moi c'est oyo abalaki après amida to moleki yango azolo banini si bazolo banini abi sozo kanga makolo ozo bebisa bulu nanga oh donc yo moi c'est libala il faut bimaka na bato pour après temps bimala abenda semence to yebi biso moko na Congo to yebi yo po yebi eza na basi moko mibale na kotanga kombo te bazaki basi ya mokonzi moko boye ozomona basi ona bazo bimana bato ba miseko ba yemba bango na banzembo ozomona ba bimaka na ba mibale ndenge balingi babimana ba misi ndenge balingi babimana ba petit garçon na ba fille ndenge balingi après bazo kende nini kopesa ba semence ozomona lelo to na ba vie ba tu belé frère ba vie ba tu belé et baby pour ba mec na ba siwana omoni toko tanga ko makambo mususu ate po et pesa mabe omoni frère donc ba tu boyeba biso pe tuzaki makasi yo ebité bako ba tu ndo ba jefa na kisa basi niveau GF basi au lekawapi beauté nini tala suki tala ba persine mais frère surtout comment boye ezangolo quelle grâce on to sepela la frère to sepela ba benga so ba yuma o même tout mo pas le capé na internet boye a fingio o talibobi ah que Dieu soit loué voilà pas bati biso frère to zwande ngolo frère ozomona o bazana nwana na katia ba choko na katia ba luyenge ba bar ba boîte frère neto tangi awa sachez que les mêmes souffrances sont imposables aux frères dans le monde o bazana mokili frère bon le okuta na basa ndengwana omoni tango bimi na ye azuka semence na yo onga na sanga lesbienne moli moni nezo sala omoni fio na dobini parce que dia bazala ka mwasi mobali ozomona tango ko na moli moki lesbienne donc esili donc autant diozo quand ah mon sona zo sala bien nyoka muta o sala makamno so wana nyoka ozomona nyoka yo pomika fuka ka basi nyoka zomona donc epesi passe epesi bato belé baza envoûté bato belé na communauté bazo kufa baliwa ya bien tes frères mutu no soko kufa na ye ozomona mais na tsaka bato kufa liwa ya Yesu omoni Yesu pa ko so pe mwa na ye neti ngana zo bana bato neti dakumunda ozomona nzambe mutu zo molimo mwa na ye ozomona pop dakumunda frère bato balinga te babomi dakumunda ozomona babomi ye et Dieu nzamba ndimi ne bo ya kopema na yo ozomona voilà nzamba ya kopema na yo c'est tout mais babomi ye pour la vérité bimisaki
tomoni biso tout moni tant azalaki na kati wana mutu ako répondre azati mais l'autre moni batu babimi tout moni batu babimi ezomona et puis na mona avocat mo pa ye neta konene da komuda mais boko na mutasa kufa ezomona ya azalaki wana bina zala makambo twa ezomona donc et puis si passe pourquoi parce que monde entier frère bibezolba monde entier a la puissance ya malin ya diable ata so baba be mona so fura na justice au moment yo moko tam so fupe bakangi mwana parce que kuna pene surtout wala bato misala mabe frère ozomona donc bato misala mabe tout monde raba ba danseuse ba funda un tel la viola bakanga na ba mututé pona bato bazo sambisa ba démon ba konza mboka ba démon donc frère ba démon na ba démon. Effectivement, comme dit tout ça, je crois que même tout un peu de témoignage dans l'hôtel, le préservatif, merci. Et comme un copain, qui nous a ça les macaques, ou qui n'a pas copie là-bas dans l'hôtel, qui a $, oui, bah sperme on a la carte de préservatif, bah qui n'a place, bah qui nous paye ça, pour pas utiliser bah étoile là-bas tout. Oui, il y a pas ça ndumba mingo mona même partout na qui na France na Belgique partout dans le monde entier frère, bah ça na banganga na bango. Donc il y a la sémence, il y a un préservatif. Ou monsieur préservatif, t'es quand des serres à lobby, donc bah tu nyo kamogo, ok bimar la bon yaka. Frère même bota maboko, monsieur ça azope ka mba tumbote journée mobimba. Tant kende bah ça dit ben katasoma bah bendi bah mbongo to bah maboko. Ya ata bato ba senga kana banzela ndeko ngana za boy. Ce que molimo nanga fait toucher pour la piayo. Ata ko toza handicapé ningi nini. Il faut molimo nanga beti. Bah oui, et puis ce molimo beti fait dans au nom de Jésus-Christ. Tiens. Voilà. Soit un message ils anéantis. Puis mon anza me faut le mawa. Bible dit que personne ne vous séduise. Ba mawa msuzana okoya na maboka Satan. O pesi mbongo no boy. Allez. Ba kena mona yo moko aussi ba sumbongo te. Musala et baby. O boy et baby pour pesa ki mbongo na yo. Toujours faut que sambela. Et lamba no pour kabela mutu sambela. Et lamba mutu pozo sambela. Même dans magasin sobi frère sambela. Ils vont détruire nous sur la makila Jésus Christ. Amen. Yangonde ko sauver biso. C'est une question sous frère parce que amen amen. Tout vendre les gars fourra na biso frère. Mon frère qui toko boy. Ah vraiment mon qui toko fourra ça fait ça passe. Mon frère, c'est vrai que tu l'as dit témoignage là hier. Bon ce que bato atani ba komona bango wana o bazala ko tinda ye. Ah. O bane en fait o bano tinda la mission. Ce que Batouana bané ko gagner des frères parce que bon tu dis bazan tu vas la Belgique ah voilà bon là-bas ils vont pas spécial bazan honte mon frère là on ça dit que basa là pour la nini ce depuis tout que bien ça sur des fois lobby et maintenant tu vas on peut dans c'était va appeler le logo pété ouais spécial tout bon là mais alors basa là pour les frères comment vous comprendre frère moi mutu mususu okozala mutu mususu ah ouais frère ozomo na zane le côté mais na monde na bango azana ba grade même fera le bac yango mais ensuite on va même ça la reçu la mission on est succès on sentir ça dépend ce que mutu na mutu c'est ça dépend mutu rôle azana ngo pembeni ya diable mutu musu ya pas diable pas bunga mais mutu musu botama mwana diable baza bana sata baza obi amina biso mon papa na bango kufa na hôpital mon na Belgique ozomona ba très ba ya misa papa yeso boya papa c'est Jésus non papa c'est Jésus non akati mtepo papa moyi donc ayebi na yeki yazane mwana bino bokati yala bi yala bato ngala kama bato ba kende ote aye oh nana sina ko te aye aza mwana nzambe voilà c'est ça le bato mususu ya yebi na ye ndenge makomaza nango pas diable na monde na bango azane mutu munene azazuki nani yefa boma awa po kuna ba grade zo bakisama voilà les gens bato zo kende ko luka kisi po koma mbo okoma na mbo mais yala mutu ya botama mwana diable. Voilà, donc c'est ça quoi. Donc Monique, c'est ça, parce que utiliser moi pour baby ça va via batu kaka. Plaisir d'abord baby ça va via batu. Même c'est comme le moi ngona, viens mon foura sur le bango, abizu azomandi bazo CP là. Donc ceux qui bazo am, bazo CP là ko saranate. Donc baby et lo nini bango bazo gagner. Yo zo mona bona physique c'est l'autre côté, mais il y a yebi o yazali. C'est terrible frère. Bon, c'est vrai qu'il faudra salir témoignage, ça lit 3 fois témoignage d'ailleurs, elle a 3 fois. Mais on a l'impression quand même qu'il y a des choses sur le bamité. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses où il y a l'obité. Comme par lobby qui est la rapport à la justice. Ok, bon, nous sommes pas à l'obaté, nous sommes à Bombi. Mais on sent quand même qu'il y a quand même des choses beaucoup plus graves qui est à l'obité. Mais la carte, il y a témoignage d'ailleurs, bah, on est pas la carte frère. Bon, voilà, bah, ok, tu vas s'y mettre, tant qu'il y a partout, il y a des pénabana, et déjà, bah, tu as atteint, bah, on commence à dire que baby, ça va la wana. On soit mis au sexe, na yé, simbe, que tiens moi là, tout ça.
Donc, bah, touchement, ça dit qu'ils allaient quand même grave. Même sur le plan, il y a justice, en beau cas, possibilité de poursuivre. C'est vrai que ma preuve est vraiment difficile, mais quand même, il y a beaucoup de grave, il y a une abomination sur la tête. Sauf ce que la frère. Comme maman Ningazali, moi, on a les bosses déjà, donc il y a beaucoup de moi là-bas. Parce que nous bêtes dans les bouts, prendre la zé, nous bêtes à bétailler. Mais tant qu'on continue, c'est trop bas, on ne peut pas continuer à casser ma maman, frère. Bon, c'est ça, votre le lac pas Nzambe. Tu habites Nzambe. Au moins, bon, déjà, moi, quand on a qui ça, moi, on a tiens qu'on reboote moi la tête. Ça veut dire qu'elle avait la protection de Dieu déjà. Au moins, pour ça, on permettre moi qui n'est pas Nzela, moi, pour aller pour ayaga kola musabatu. Déjà pour mettre Moïse, déjà Moïse qui le coule en andok à Pharaon, pour après ayago sambu sa Pharaon, abim sa banana. Depuis ce bas frère JF, nous avons permettre que la musique pour comprendre ma comme de fonctionner, tu veux dévoiler bas. Comment il fait? Donc c'est ça. Donc nous avons comme tabaté là. Zomona de bleu qu'on a fait babi sakabana. Zomona il y a beaucoup de bleu qu'on a même pratique diable ça na même pratique. Ce qui est l'église bâtiment, bah ça les locaux mo qu'on a boé au écodim. Bopé sa bana na bino. Bino boza qu'on a besoin sambela mais bana bino mi kemke boutique bon baza na kati écodim. Et bino boza bon écodim wana. Zomona biso ser bo betela biso ba baby say na kati écodim. Ba baby say na kati écodim. Mwana ko le ba pété pour m'envoûter mwana. Zomona ya mwana otonga ko l'église wana akufa pour na pasteur wana. Zomona donc na kati de coding ba bibi sakabana batu ezala temps balé sakabango la sainte scène wana. Frère sainte scène ezaba pâté frère ezaba 20 c'est spirituel le pain c'est la parole c'est Jésus il est le pain qui est descendu du ciel le vin frère c'est le fruit de la connaissance de la parole. Tango yo qui parole tango en pratique mais au monde bango kuna au monde mapa bazole sabino basel bazongo wapi 20 bazomel sabino est-ce que bozo mela 20 fait mutako peut sope 20 boy mozo mela makila mutako peut sope mapa be mozo le musunya moto ozomona o lelo sainte scène frère même pratique dia basalaka azo détruire banamike azo détruire bino au monde peut ba fina bino ils ont avancer na ngote mais beaucoup mka ba fana kwiti ba tsemela ba bateme do nzone bazo kaba bino na ba bilima mai. Même pratique au moins on a zoloba. On a na ser muka yebisa ngai frère abota mona na ye na ikola tombo. Ande ko soit imité. Mon biloko biso to bango puto kangola bato. Nazo dévoiler ser on était dans temps un peu combo na été mais tozo bisande bato bokeba. Bo fo mkuta na mosimo kitoko nzo ne mosimo mama na bota na tombo. Ozo mona siko ya ande ko bota te ake ko luka mwana ko luka. Ozo mona pa ya nganga. Omoni allez kende na airboy na mimi kende na cimetière olala mutakala na tombo boy allez opanza makolo. Na tongo la muka zonga nondako ozompe ndako zempe bandi mobali okata zemi na ye elongi pe ya mobali po aza mobali na yo mais oboti démon mon frère oboti démon problème mais je te dis kaka ye moko sera ngo ibisa ngai ye ndeko na abota ma démon wana kaka ya bimana ba ser na ye ozomona kaka ye kaka ozomona baza ebele na mukilo frère ba démon to tambola pena bango to lia mais oye baté. Vous avez fait comme un planète, biso bekat na bonzambe, vous avez détecté ce qu'on bat. Vous avez mon frère. Donc au moins, ne pouvez sur le bakango. Abaki, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc oui, on a mis ça na bango frère, na ba comportement na bango, et l'ateli na bango, et l'obéli na bango, ma kambu na bango, vous avez nzambete. Vous avez pour nini ba longo la bango mawa, bana mawate. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Frère, ce n'est pas normal. Même si papa n'a pas quoi abuser naïe. Donc ça me remonte un peu bâton tout ça na bango awa. Ba su do Hollande biso malaba na bango. Ben oui. Mais pourquoi tu fais ça mon frère voilà. Ou ma soeur? Ngato na ngileki basim sanga ba ini senga mama musique pour ba kosela makambo. Je fa simba ki na simba ki cité. Tant ba ngaki ba simbi sanga makambo. Tant ba zo sanga makambo. Ngafa ba senga ni fo ba tant ba o kufa 3 jours. Tant ko zonga fo ba do bimana bana na yo. Dans ngala bi sa via bana na ngai. Ta le fo na moko bali sa bana. Hein? Na ko ko mema ba koko. Ozo mon frère, mais ngaki na baby sa bana na ngai. Combien de bana frère et puis elo monsieur tiké ngai. Ça veut dire mutona inisaki moi na ona fura frère. Alobi na fura na bota démon na mama na yo pe foto bota démon. Tant on est bino ke bana minga ba musicien baza ba démon. Botia matembe. Ozo mon frère, bana minga ba politicien baza ba démon.
bana mingi frère ba faux pasteur baza ba démon ya mona lingi mona nya homme d'affaires mususu ba homme d'affaires même ba tout normal même ba tout normal po ba initier fura ba tout normal monitala ba bota ba démon ya mon frère soko moni mutu mura bimisi mbila tubi mutu aza pour moi na nzamba ko sala monte frère ata za païen to ka ba témoignage ozomona to nazalaka païen to kendaka place moko boy to moni basi baninga to ba weli mwasi ngana kokite ozomona timoson moso atikalaki ayo bisabi omoni yo oza nzamba oh akopena ngo de takola siko baso na ngini aki ba demo ozomona so bateleka ndeni ya yete yo oza nzamba kwa baso milieu te moi si mna atikalaka yebisi ndengwa ozomona donc vraiment nzambe omona place mabe ezali ataza na kata mabe ataza mutu mabe mais asa différent ataza mu milibangi mais asa différent ataza na kata babumaka batu mais asa différent. Vous avez mon frère, tout le monde qui Paul azaki na kata Bible, azaki na groupe bateau babumaka ba chrétien, mais tout le temps à place moi Paul a boumi chrétien, mais azaki na bateau babumaka ba chrétien. Vous avez mon frère, moi nzambe fa ko sala mabete frère. Vous avez mon nzambe ko sala mabete. Voilà. Effectivement, témoignage spécifique somo makamba makasi inceste ndenge wana. Inceste. Il se fora de lever à l'autre papier na frère naie. Moi la maman naie ça va botter la beau-père naie voilà. Et puis elle a kata makambo et puis eloko oyo ya makasi ali atina ba kombo na ba photo na bango frère. C'est frère, est-ce que mutu na akoki kosala eloko ya bongo mpe akosala na niveau atia kombo abatu na bariske parce que azobabage biso bati bakombo na bango na lokuta azala ni moto aliboma bazokosele c'est-à-dire azokosani makambo azali toujours qu'appelle la réseaux sociaux également c'est moto aliboma des choses comme ça parce qu'il a cité des noms il a cité des noms et puis la histoire de tout le monde moi suite logique pesali bien que bon azobeta beter bon parce que tout fait normal parce que comme ça la 3 émissions il y a makambo lokuta na ebité il faut c'est pas aussi facile mais ngalo solo mo omoni bon bato tamso da tangi ba kombo na bango ozomona ngana elo ngana oyebisa bino bobela lokuma mokilité bobela teki o réputation na ngaité ndeko wela bokonza likolo ozomona soko yebike mona le mamba solo frère buka mabolongo ozomona même ngai yawa po mingi batengi bakombo fwe toyebani ba pire ngape bazawana la bibe pire ba wa botel ba yebi ayebi je fazo belanga siko bazawana ozomona ba pire ngape bazawana ya basi comme ya mibali ozomona ole yo tomboka ori obenga batu bobimisa makofi est-ce que bika njuro kokufa c'est ça siko amna yo ekende wapi na lifelo omoni frère ou na lola même à mon frère, mon avant Koufa, frère, Nzama Kitara Moto a réduit en néant. Avant Koufa déjà. Au moins, beaucoup de l'autre côté, comme on a soyi, ma belle moko sala qui pour la vérité, moko bimaki. Vous mon frère, ceux qui battent combo frère, au moins Nico, les autres 14 le bien, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Nga bozo mon abat internet awat. Au moins, on a affine en JF. Vous mon n'importe quoi, na combat JF. Vous mon frère, on va répondre yote. Parce que nous avons la vérité. Nous avons la vérité. La vérité, nous avons la vérité. Alors, ceux qui ont la kosaki, nous avons la vérité. Ceux qui ont la vérité, pour la vérité, mais nous avons confondre. Nous avons la échange. Non. Nous avons la pas dans l'église. Mais ceux qui ont combo na yo frère. OK. Il y a un verset, mon frère Limbisanga, dans Jacques chapitre 4, on a verset 7. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu. Voilà. Soumettez-vous donc à Dieu. Batangi kombo nangai. Nzambe nangai. Est-ce na salaki yango? Oui ou non? Yomoko conscience no yebi. Vous avez mon frère. Yomoko yebi. Alors, yoga Bible binini. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Tant que au salaki yango, frère, soumettez-vous donc à Dieu. C'est nzambe pardon. Ozomona, c'est nzambe pardon, nzambe limbisangai. Tout cela qui a kubunga. Ozomona, ngai ser moga bengi ngai. Kaka kamare pe abatu batangi bakombo wana. Ozomona, bengi tsope na tangi lo kombo na ye, na otono kombo na après mission. Tokola mbeka na Belgique. Alobi nanga pena clair, abi nanga frère JF. Tamaka miso leka.
biso tout to sala ki makambo ba partout zwana alobi na ngam azolanda pe biso pas oser l'émission mais biso ce que to sala on a ba sentiment au moni siko au moni yo so quand c'est qui sentiment est-ce muto bo sala ki ne yo azaki na sentiment quand ça zaki pe na mission c'est ça en fait so monta ya tangelinga so mona na tangi pe kombo na ye a kotomboka donc tu veux que batu beli frère donc ba sala yango surtout na ba potu na ba kini kutu ko bate comment musu ba ngosala ngope pona nzala ozoma musu ba ngosala ngope pona ba sentiment musu pe ba ngosala ngope na kindoki ozomona donc soki batangi kombo na yo ndeko zolanda ngai inutile osilika kosilika kutu ndezo la seke ozo donc ozo ka soni ozomona bonzambe pena zana bonzambe soki batangi kombo na yo tika nzamba bundela yo omona nzamba ko bundela yo awo boluka bobenga banani boluka soki alif omoni alif c'est mon petit asa petit na biso ozomona alif donc nzamba pa mo alif pourquoi parce que toki mona frère nzamba ko tela même mutelibu ma sauver yo mon nga frère moi betelanga muta sauver mbwa na beta on tena émission na yo moni azodi bana mwasi ya bato na Afrique du Sud mobana za soda tout le monde est en zongi mission ba voisin ba ibisi émotion bimara na congolais moko boy a braqué na mosina munduki abi na zo beto bal pesa nga numéro congolais wana moi ça pesa numéro a ibisi benga le bozo zelai frère il était minuit moi ça na bengi congolais wana le rando pia congolais na mbongo abi je t'attends congolais bi mbango abi chéri tu où nous regardez bazo zele ba bete bal mais tala congolais zo butu bulili wana mbwa mo wa telemeleka na nzela lekate mbwa muta sauvaye mbwa akima boy mbwa akima bo azongi abatema alexeta ba minute aye lisusu mbwa ngo abimili frère a changé à venir à moni mbwa eza makamanzambe omoni 6e sens azongi nda okolala lobi na tongo na bingi soda wana et c'est là le bon émission na yo a benga bina obiki soko yaka lobi ngozonga mbuka no la cercueil albi afuka maman asengi nzambe merci ozomona donc frère nzambe ko permettre na bete comme na mwana yi ozomona ce qui a permettre ngo c'est que ça a besoin oya opema voilà ozomona donc ça veut dire que bande bozulanda soko yibi ke batanga kombo na yo buka mabolongo la justice de Dieu que ça là moko lo bala la yana voilà tika justice de Dieu et puis to mala kitanga lo bala ko pe maro yo lungi mbala moko Sanchez Mbemba ozomona donc justice nzambe frère et ça la ya solo atangi kombo na ngai to kotala ngana ye mais tant que luka sko yo nzoto ebunda soko so eza vérité ozomona so eza pe vérité te tika nzambe abundela yo mais côté monga na mona zo ba vérité pour tant que tanga ba kombo après lobi na ser oyo akimi ser oyo azalaka ekomo kimi azomona ba mona zo ba vérité azomona mona zo ba vérité azomona donc bande ko batangi ba kombo na bino donc biso de ko bande ko tanga ba kombo na bino te pesa but na biso te biso souci na biso zali bien-aimé ta biso to zo ba kimia azomona ngana frère li me PPE to to na mokito bima pe mo simo ko be santo yeba ozomona kana masuluka frère ebina o menga bo yo pe ozomona siko so siko sero nzaki siko peke azobenda makamasa na mission ne le lotam susu yo daya tam sunga na koma so wapi ozomona tam susu bela to na kufa ozomona donc nzambe asova biso frère ozomona pope batongo mise mona kala yeba nini banzele yango tura fo makambo c'est la sorcellerie ozomona po ba mission nini bazo sala bobima to bimana na basi ngaza na kina mina nga moko frère yo ka so zu mwasi yepa funa kana mwasi wana mais il y a musicien soka gatam zo mona kati musique ti boke bobeti concert après concert mutamta zu mwasi ye aroyaka kana mwasi oyo ozibo keneka binu mibale azulanda ngapi mais comprendre que c'est qui misala mabe ozo parle comment yo ka ongana lingika yo po bimana ye ozo mona tabonzabe so to comprendre masala kine misala mabe ozo mona donc bandeko likambo oya mwana ofura ete ya mokili bato mabe baza ebele mission na bango ba détruire mokili soki na mokili toza 10 frère bana satana baza 9 moko kaka ya nzambe ozomona donc 90 pena do 90 bana na satana 10 kaka bana nzambe baza ebele te na komona Jésus Christ peut-être pendant aussi ça c'est dossier tout connaît rapidement le dossier à Souka mapeki mingi sort suko ya Serfora parce que c'est vrai que témoigner de nos lobby dénoncer le sala satana
ils ont facilité frère parce que Marie trop pesant là parce que je vois qu'il a contrôlé le monde voilà tout le monde a zoboza bima à l'écart ils ont facilité donc il y a que dénoncer bloquer le lobby la frère ce qui nous embêté pour le savoir ma bé pour na yo son les a réservé non parce que le lobby ça allait pas moi zo le bana bi non si papa na ye bisi que non ba tuana ata soko lobby ba ndaka ko landa yo ya bon sikoyo na ça na ba ndaka ko dénoncer bango ya na bi na ça peut ko dénoncer bango parce que papa na a découragé quelque part ça quelque part aussi azapi na mako banga moko boy mais il faut bimisa ça aux amtema pour na yo sort na ye kozani parce que ça bon nzambe na ko protéger frère au monde ba tu belé ba mimisa nzambe frère nzambe yemoko aza alpha et oméga vous mon frère nzambe mtasa musana ye atoke bata maliwa so liwa no eza lelo kufara lelo c'est ça frère to mimisa nzambe te ndinga maboka ba pasteur bote onga na kokende kuna yunani ozo mon frère ser wana frère aza na kati ya mission nzambe ozo mona frère tant Moïse abimeli ki pharaon akina mutu te frère abimeli pharaon abete pe mama sasa jupe bato akina bango tant ndonge ko kaki nzamba zo Moïse ndazo ki Moïse ba soda ba ya na ba pharaon frère ba dinda na ibale frère to mimisa nzambe te ozomona soki nzamba lobi no frère mission yo eza obima oya dakumuda yewana aketi ngai saka batu bokama zobuza za na lola po yeso lobi do a témoigner abenga na zo luka na bikisama lelo ba vidéo zobiso comment ozonga ba vidéo dakumuda lelo OK na ça le seul frère dakumuda dans son vivant na ça la vidéo tant ba maman ekalambai batu moko ta sele vidéo mutu moko ta aloba voilà tout cela na ye mais écoute na WhatsApp voilà mais le logo yomoni la vidéo est comme virale voilà mais le logo yomoni bah tout est comme viral vidéo naie vous avez pas ni les frères monter mon kilandi maga monter ceux qui a koufi vous avez frère donc ça veut dire que même zobozi abimi akenaye o abimi akenaye nzambe zama frère ils ont tout théâtre yo ke yatanga nzambe soka lobaki frère ser Foura a okuta na nentel frère to précipita kate nzaba ne précipite pas otoke ode nani oyo kita te aza lobuka nzambe zana ye soka ko sala inane yeka soka tikeli na 2 jours yeka sope 20 ans 30 ans yeka nzambe kaka frère biso kaka loto zana kote na mabondeli ozomona côté ti azawana frère ti azali na monde wana baloka bati ezo simbate sina ngana azala yowana c'est Dieu c'est Dieu frère bongo biso yozo bangele bongo biso ngo bangela ngate voilà na tambola na ngape frère pona bike mukolo nzamba oloba Jeff lelo na tambola na ngana kinaka musala na kinaka matonge na ndokala na doka suki c'est pelier c'est vrai na kati suki na ngai nana besoin kwanga na mama toke somba kwanga nana besoin semul nana besoin mbisi mama lelo lambelanga lituma na samaki ozomona voilà donc eza nango bongo frère to kubanga mutu te to mondo banga so mutu donc na sepa tala boketu na sepa na boketu ndo mona yiwana zo tambola na ye asimbi ndembi na ye zo tambola na ye voilà akubanga mutu te ye moko zo tambola na ye frère c'est ça un missionnaire frère parce que ceux qui nzamba lobi lelo Léon Joleo voilà ceux nzamba lobi na été frère ataba ye abiba oyanzela moko bakupanga na banzela sambo mama Didi mabolongo yinda nzamba pambola yo voilà rapidement je crois que là tout mama Didi mo saboke tu ouais si c'est Didi lobi lo côté langa ko loba langa bakiza pona ye wana sœur na biso na mama Unishi ngambesa yo asoba la Londres ngambesa yo voilà mama Unishi pe Unishi banza voilà moi si na biso moyomba alors frère donc rapidement le deuxième sujet parce que voilà Kimingi vraiment Kimingi mais rapidement tu vois que sujet autour de la sous voilà bah rebondissement pour ça les Makabewe belé toujours là voilà pour revenir encore vraiment le dossier mais au moins bah fongwa mission témoin bah belé c'est important donc j'aurais de lobby mission Nzambe voilà rapidement tout dans la deuxième sujet aller sur le dossier donc la carte tout monde bato bakina l'église bâtiment est makambo boyoka ngo quand bato ya Pierre Paul makambo lukuta pesa mbongo sala tala sœur Foura bou bato bazo ba délivrance ozomona
Quelle grâce. Alors, que Dieu te bénisse. Sujet donc, il y a décès, il y a Passekos, qui Moutounambunda, dans le quartier La Terre. Mais c'est quand même important dans le quartier mouvement, dans le quartier La Terre. Le rôle à Mané qu'on jouait, à Koufa, à Koufi à Paris, à Yaki, dans le voyage, il fallait me maquiller. Apparemment, Mané est malade depuis Kinshasa, mais bon, c'est quand même mes faveurs. Mané est à Paris, à Contact Hôpital, à Koufi, Passekos, au Yébaki, dans le quartier. Bien sûr. Le Betambunda, il est très proche à Koufi. Ouais. Il sont moniés, dans la danseuse. Il y a attention, dans la moto, dans la voiture, dans la mona, dans la côté, pas côté. Ah oui. À Koufi. Dans le ministère, il y a côté. La moto quand la confie ba ok donc avec la moi qu'on a bandé pour jouer donc après donc il y a Kofi Olomide mais bon ça le roi quartier La Terre frère ni no rolo ba qui par rapport à décès que le rolo ba montant le bien azaki proche à Kofi oui ils avaient même ceux qui ont voyagé mboka nous ont voyagé biso na ba biso na mboka mo boy na quartier mo boy mais place Kofi avant na ba danseuse parce que ça osala wana ozomona c'est que aibana kipe kati na Kofi ozomona donc ça veut dire que moni liwana epesi passe ngala za témoignage mo osala ba mi ba otala ba clip monte osala boya oza coron point ngana ba te clip ezali ngana ba te ndeka to ki bitambola tambola mutu likolo to ki bilenge ngana tambola na ville na moka téléphone na ngai sonné téléphone na ngai sonné Kofi oza wapi oh landa biso telle place to sa clip ah frère viens na la dité Yaga kaka yoza donc yoza chef moni dans la région de Pébon place wana donc quand on a l'attaque jean nangai na pile moko boye allez to sali nini clip moko to sali ki moko to sali deux chansons to sali après babio to sali un peu rond point ah siko ngabi mes filles bona zona suka pile mamoko passe quoi ça longoli so batela la clip bon on a la serre comme ya jaune ezali ya passe quoi à longoli serre corps laé a pesinga moni na ta serre comme ya jaune kanganga boy ezaki ya passe cos moni donc c'est vraiment mutu na yebaki to zalaki na quartier latin to partager ba bon moment na ba mauvais moment peut to longwa ki pe quartier latin mutu ba finga biso loko ya zate moni ya finga biso pena bango to ba tinda bango mutu tour de rôle wa lobi pas lobaki donc biso to tenir en rigueur la pour na to na biso solo la na ba ninga nyo surtout on a même fallu pe a lobela penga ok, c'était notre petit à nous, mais à Luba. Maman les fils même quand à Luba raté, na mola pe jour on pas lobela ki pengai. Mais to limbisa na biso eza ma musique à mokili et à monde Satan, de bon avec monde arabe. Ma bena ma beka voilà to biso ko bana nzambe to ko tenir bango rigueur. Voilà, c'était un frère, mais ndé ma bé frère on to le moni tonzana musicien koko t'approcher. Atadi to le bana. Biso to yebi biso moto yebi passe cause ayebi ba secret belé à mouvement ayeba ki ba titi mama ko belé à mouvement motutu ayebi ka yeba ki ce que tongi Kofi lelo lobi Kofi ayokiamo c'était passe cause ozomona et puis ce que on penga MOP na ebité ce qui fali azo sala makam na luyinge frère limbisanga na fondement parenthèse moko awa batu bolanda botinde lango fali na ebité frère ce que za luyinge tezo sala ye ou soit ye moko ayima bazo sala pas ce que tali frère ba proche nyos ya Kofi bazo ya verrier ce que tali menga na yebi frère Kofi ak forma biso déjà to yebi ke frère batinda na kabatu frère bakoti lo mutu moko yebi no sentir comme finga pendant Kofi mais ça n'est pas na yo bakoto ne peut danser au bimi ya bendio makam bakoto peut mutu neti tile lo to barate mutu aboma kabila nani osomba la frère ka mutu azalaki proche wana donc tant fali nazo comprendre ngabe nazo comprendre té osomba pe na moni pe lelo mwana ko faire présenter na concert moko boy na ebité soki aza aveugle osomba na ebité ou soit yemoko yebi opa zo sala na ebité yepa yebi mondo yazali na ebité pas so mona bango déjà d'avance mais onga na bi ya Kofi soka monio d'avance au pouce na pembe na été ozomona ndiaka ndo zo na sa lotaki mutuma zo ya akota wate mutuma zo ya mata podium ti abenga na petit na so petit on na oki akufa petit abelaka liboma na oki neti akufa petit na so mo bakenda ko simba kisi fait en temps tozonga to ya Bercy akenda pena na Montfleury nganga bise kotaka ka pesa mbote Kofi sa lotaki ye déjà ko fait ba garde petit mo ya akota te musicien quand il y a bêta porte Kofi boya ko fungola porte petit abela liboma akufa mon frère abela liboma zomo na fana botenga kombone pour na famille mais batu belé ba yibi mais sauter ba club sur la route de Bercy au monde na yo na zo bina makasi akufa
autant en communauté pour la famille. Comment on fait? Donc ça veut dire que il faut donc falloir vraiment affumuler misu na éviter aïe bango kazana bitumba ya danger. Donc l'habité soit au seul à na luyenge ou ayebi na ye pas na banti bon on est tellement bango za monde na bango ozomona ils ont monde na bango mais ils ont monde na mabe frère batinda na kabasi batinda na kabatu babunda ka spirituellement nde bazana babunda ka ya kosakana te monde mabe au seul la diable ngwala mais ok pas nzambe ngalo to pas nzambe on sala mabe ka nzambe confondre yo mabe zate mais bango kuna bino ti bozala na kata mabe okobuma pe muninga okosala pe triquer pe muninga kuna ba pesa ka makambo bien ça za mutu na biso mais ongo bomayi donc so leke ka na puissance yo bomi ce qui a pesa ka mutu moko chaque année yo pera 10 de leke na puissance ozomona c'est terrible. Alors à quoi sert de servir le monde, frère, de perdre son âme pour le désir de ce monde? Voilà, donc il y a placé cause moi j'ai sinaye donc le moi le net moi sinaye qui le papa moi le bombo kayo qui parce que ça botte bala balé mon gars kufa moi aussi est-ce que la moi si wala ba botate à chaque fois zé bala ga obima c'est que ba no bima na to ga ba un suspect oui oui puis parce que ça c'est bon comme tout ça le sunté bon ta to botte à problème té tellement makam na mon gars bizarre frère ils ont musique qui fait ils ont musique qui donc ça veut dire que ils ont ma musique qui fait adole qui sabana frère bon ils ont musique qui oui ils ont musique ça les makabongo basé mizolunga basé frère na kata kini ça c'est quand ils akina ba sixa musique basé mizolunga ba peut fanda kaka non frère ozobon non à changer mais tu vois makambo peut ça ne peut pas papa le tumba moi ça zobota ta vie bo fanda kaka voilà donc ça veut dire que ça comme musique frère makambo wana kutu ngala osenga na batu boyamba Yesu na bomo ina bino mokile tondi na mabe Satan atindi bano ya ye ils sont là pour détruire sokozana Yesu te bako détruire yo mingi mona bazara likolo lelo bakoma na se mingi bazara bien lelo bakoma ko bela talaka batu bakotela batu ba réseaux sociaux au sali mabe frère batu ba lobeli yo mais batu ba ofinga yo po lobi mabe ya mutu wana tikaye do bandoki na bandoki frère moni bandoki balingi mabe ezala po bango ba est vrai babo makabatu il faut batu ba yeba nzambe batu batambola na nzambe mutu luka oza na relation personnelle frère na nzambe frère ndele msaka batu na tongola mki sambela tika jono na maboko nzambe obimaki ozongi osambeli frère avant ole osambeli po biloko mingi to liaka frère et utaka ténèbres majorité solo, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il y a des konza, bilamba mso tozo lata, bakambebele tozo mona, ba voiture, frère, il faut la moto à prière. Tabandoki baka, biloko so mtakufika babomi, voilà, zo mona. Frère, poto kata limisanga, na témoignage mona zo sala. Eza na musicien moko benganga. Musicien moko yebi pe bien. Biso pe nazo beto yebi on pona betela yongo. Eza pe na moninga na biso mso ya musicien azalaki na kina na époque wana so moko azalaki na poto mamane azako bela frère mamane azobela ba bengi na bandeko na ye so ko tinda mbongo po mama azobela bele melanda histoire yo mto lingaka ba musicien olingi musique wana olingi bato mokili makambo mokili bilamba makambo bele beneme okukufa ka boye liwa ya Satan frère ndeko wana ba bengi ye mama azobela azalaki na mbongo te abi atali master zana kinya abengi pe master mso ya musicien abengi frère talanga babenga mama zobela ese na kotindelo te mutu opesa olokela ta moi 100 de ko na bipesa nga adresse zomona ya bika lokwa na pe adresse akotinda mtake pe mbongo na ndako apesi ba adresse apinda kuna bango abengi na ndako kala mingi te bazotinda bino mbongo bozala kabo mbongo mo zoya wana bazeli bamona bo frère musicien on a yé moko aye na voiture sans moto aye aux maman na bango bakamwa donc le musicien succès bo côté awa maman za nani tabenginga maman zobela ba peut ba bimisi maman bo côté na voiture ali bino bo zo mbongo bolanda na taxi bolanda na ngaliema kaka yé moko na maman wana ba peut ba taxi balandi na ngaliema l'état ba koma na ngaliema bo ba ke ba pesi kombote biso to yebe pona maman bo nani otika ye musicien bo yakoti mais mission nautique la mission bembe ils ont la morgue abi famille bazoya babinga moko muninga na soza ki na poto ba muninga leli abi na bomi mama na ngai abingi ngambala moko abi JF na bomi mama tala histoire uzomona donc type wana abomi mama na ye mama ya master musicien bele mekanga lokoyo musicien majorité ba musicien ba kufaka ba bomaka bango za ba musicien frère, il faut que vous puissiez avoir un succès aux yeux pouvoir.
et puis na buntu bokeli kosangana nzoto ni commencer frère faut ba bimana ye même politicien soko ba politicien ba kolanda même journaliste ba tout mututu ndeko zolanda même biso frère so okufi ba mutu ana kufi faut ba luka ba sangana na nzoto mais soko zaki na Yesu frère tomba koya nzeta Moïse nyoso bango nde yo bende yango ndeko na ngai boyamba Yesu na bomo na bino bolanda nzebo na yembaki na frère na biso Bible sur le kombe to bongo la mitema izana YouTube frère Jeff Fonge to bongo la mitema frère Jeff Fonge fit frère Bible sur le kombe bini bolanda nzebo wana to bongo la mitema mokile koleka lolendo ngozo sala ya nini nyoso nzoto putulu. Amen, amen, voilà, tout comme la souka vraiment émission de l'histoire vraiment moulaï, c'était important, bambote mingi na batubola ndarabiso, Alpha Bokole, mon frère Alpha Bokole, voilà bambote belé honorable Alpha Bokole, Picho Pacho de Norvège, bambote belé, et puis na batunyo sur bola ndarabiso tout comme la souka vraiment, parce que les autres katakala mingité, petit cookie, et le bas souka pour clôturer cette émission. Natanga verset moto souka nango, nazana Éphésiens chapitre 4. Na kenango na verset 7. Yokele on tangava. Et je lis au nom de Jésus-Christ frère et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Ndeko nanga kopé ça accès na diable te na vie na yo. Voilà. Yeba osolola na nani, olia kana nani, otambola kana nani, kopé ça diable accès. Contrôler pe za la maîtrise de soi, yeba pour contrôler vie na yo. Kokonela ba excès ya ba désir te bien ya ba plaisir à mokilo ko pesa accès na diable te ni na vie na yo ni na santé na yo ni na ndako na yo ni na libala na yo po yo moko oko regretter Yesu azala col patex na yo na kombo na Jésus Christ. Amen amen. Botika wala que Dieu vous bénisse. Ciao ciao. Quelle grâce.